mboka bakoyeba nini na dossier oyo etangami dossier lelo ezalaki likambo toyeba eloko nini oyo client na biso Vital Kamerhe bafundeli ameki koloba wana balobi ezali détournement ya bakapito na mpe balobi ete ayibi mosolo oyo esengamaki asala mpona misala oyo batiaki mpona bayimboka eloko biso tozali kodéplore oyo tozali kosepela te tozomona ete mosala ya bavoka oyo bazali kodéfendre ça veut dire les avocats de la défense faut bazala na badossier faut bazala na bapièce ya oyo ministère public akozala nango lokola accusation or na dossier ya biso tokendaki ntina greffe pénale place oyo greffier titulaire ya pénal il faut apesa biso accès na badossier ok tokomi kuna ayisi biso ke badossier eza na maboko na ete badossier eza na divisionnaire tokomi pa divisionnaire abi azwi ndingisa ça veut dire instruction ke bavoka oyo bakoya ya défense bazwa badossier wana batanga yango sur place oyo esalamaka te avocat azwaka dossier ake kotanga yango na cabinet apréparer audience na ye mpe aye yango nde tokomi na liboso ya juge toti juge te tokosamba ndenge nini mpo na client na biso au moment où ba dossier oyo bofundeli ba boye te biso tokota nango tokota en contact na yango to linge te bo renvoyer ça veut dire bo tinda yango na mikolo ezali koya bo biso pe to bo pesa lingisa na tribunal apesa biso atika biso maboko polele to sala musala na biso comme sengela mpona nini bozali ko boya ba avocat ya Vital Kamerhe to pe ba prévenir mususu ba kota en contact ya ba dossier mpona nini alors yango to sengi juge ya lobete ba kotala yango ba entendre ba renvoyer affaire donc to kosonga le 25 poto yeba ba renvoyer affaire na elobeli ya mwana mboka Vital Kamerhe comme si Vital Kamerhe a dit bien, Bazalaki superviseur. Et supervision, Nazalaki est mon côté, Bazalaki va épeler. Alors, dans le 25 Tokoya, si la chambre du conseil est côté pour trancher à ce conseil de liberté provisoire. Merci beaucoup. Ok, pesa micro. Il faut que tu et ça juste présentation par rapport que le 25 on est au Kozonga de sous à Boyoka on peut moi pour expliquer ma peuple congolais c'est pas nous bazali biso tokolo ba liboso tout ça ba politicien biso tout ça ba panzi sango en direct ya ba itangola biso mola ngaka pour faire comprendre bino le lengeni dossier moi na mboka Vital Kamerhe oyo yepe aza impliqué na dossier ba fungi ba nyonso ba boy sans jeu à chef de l'état et qui liboso sans jeu à chef de l'état ba peuple congolais bazela yango mais si lelo ezaka rêve na promesse ya mwana oyo esengama bino na kati ya masolo ya République démocratique du Congo au chef de l'État asengaki justice et s'intéresser na affaire mpona kolandela motu nyonso oyo asalaki kesonge na ye eke liboso te yango bomoni lelo toyaki awa na kati ya prison Makala komona bajiji bafandaki oyo bingami bien na français ke lelo ezalaki te depuis ya procès ya dossier wana yango babengisaki baparti nyonso eyaki parti ya Vital Kamerhe ezalaki parti ya Jamel ezalaki ministère public oyo azalaki saisi azalaki ndeko na biso mosusu wana komona ezo échappé biso ye pe azalaki donc c'est-à-dire que lelo ezalaki ouverture ya dossier mais moi kobunga moke ezali na bato oyo tobengi bato ya mobeko likonzi place nazolinga naloba mwa moke wana démocratique du Congo babengi bango bato ya droit makambo wana bazalaki kolandela yango na ministère public yende atalaka mobeko yende alandelaka mobeko yende adefendaka l'état comme
ba juge na ba magistrat bazalaki saisi par ministre de la justice à travers le conseil de ministres après ça il y a une instruction on a passé l'investigation total lolenge nini posé bandi lelo comme si le ministère public a la maîtrise il y a des dossiers mosusité le ministère public manque d'autres dossiers manque d'autres investigations. Je demande au ministère public na dossier à boye il faut magistrat oyo azalaki na dossier azala na ba document nyonso au complet pour kotala ye ba question oyo juge atuni mwana mboka Vital Kamerhe oyo ba question oyo juge atuni le président de la société oyo ya construction comme on a nani Jamel Soki Jamel kotala ba question juge Zamibo kotala ba question juge atuni qu'il y a mutu mosusu bafundaki wana au senti que ministère public tango atangaki dossier na débit oye akangeli bato wana po amema bango na ba juge ministère public azozanga ba élément mosusu azozanga lokola élément ya mwana mboka Vital Kamerhe na kolobela na ye selon les questions ya ba juge batuni ye azalaki nani alobi ye azali juste na azaki ko à côté na kati ya projet wana en tant que directeur de cabinet à chef de l'État mais bato banda o diriger misala na eza coordination na coordination na bato belé bazalaki boyoki a cité directeur de cabinet adjoint à chef de l'État a cité Henri Moulage Azaki ancien ministre ya gouvernement ya finance ya gouvernement Tshibala batuni présenté batuni batangi lisusu déloqué ya primature o ya Tshibala batuni lisusu ancien ministre ya budget batangi lisusu ancien ministre ya budget ya gouvernement Tshibala batangi batu ebele wana c'est-à-dire que biso tosengi po bana mboka oyo baza na kati ya République démocratique du Congo oyo baza na kati ya bipai ebele oyo baza libanda tosengi ministère public ayela biso badossier oyo bazocite mwana mboka Vital Kamerhe ya détourné mbongo badossier bakongole bazozela eza te tokomi lelo ministère public abandi kolobake Kamerhe basitiera na détourné ya $1 million ça c'est blague ça mais nalobi ministre de justice yende azaki instituteur ya dossier wana a instruire ba juge basala musala ba magistrat basala musala bango comment ba magistrat bazui tenter ya koyela ba document au grand complet bana mboka bao baza libanda bao baza na kati ya République démocratique du Congo na yebike on a vu ces eaux frapper biso na yebike makambo pe hôtel mate po on a vu ces frapper biso bolande la justice yango prêt bolande la dossier yango prêt pour tozonga le soir le 25 pona koyeba nani aibi nani azara ya kobunga na kati ya dossier yango mais état de droit ezara pona ba peuple petit peuple état de droit c'est même pour na juge pour na magistrat lorsque magistrat à ça ça déjà mutu acharnement que mutu on a détourné mbongo déjà etangami ezolo mama partout on arrive sur place ba dossier on les a té et que mutu on a une ba dossier même les magistrats aussi ils seront poursuivis na état de droit exactement parce que juge soit magistrat soit mutu afundi na état de droit azana soit batikete état de droit ko bandolandela mutu nyonso na mbeba na ye na ebungeli na ye na kati ya makambo etali justice. Merci beaucoup pour la mobile. On va changer la vie. On va faire. On va faire. On va faire. On va faire.